Papa na quoi? On a bêté mon cœur. On a bêté. Et ça m'a ok la mission. Eh Nzambe na ngai. OK. Ça m'a ok mon bêté. Ah, bêté mon ok. Yo la cause. Yo on a bêté la bombe. Yo na bêté. Yo na bêté. Na bêté yo. Na bêté. Ya pas de nous c'est. Yo na bêté yo. Yo na bêté na ni. To pesa na bêté na ni. Boli pera no. Asonga bêté ni na ushimata. Yo ba bêté na ni. Ba bêté na ni. Yo na bêté yo. Ba bêté ma ok. Yo. Yo. Na bêté yo. Mama na bêté yo. Yo. Utakwesa kwa hiki. Okay. Utakwesa kwa hiki. Utakwesa kwa hiki. Yo. Essa coisa aqui. Isso. Joaê, bumaê. Põe essa coisa aqui. Ya. Venanga maître. Maître le niveau na zoluka yo vie. Immeuble. Oh, venanga. Ça va? Victoria. Ça va? Eh maître. C'est bon quoi, on trouve non. Maître tika na quoi. On travaille. Maître tout nanga nini? Nini? Maître la gaye. Bomiti. Yes. Na kuda na maître Jonel. Nani? Maître nani? Mama yanga na kupi. Maître, na kuda na maître Jonel. Abina yebisa yo. Yesu. Omoni yo na bien ngo immeuble. Ko za tout taba itumbu na bole ko batuwa. Oya ba woni yo zo na ngo. Ko ba na kuti. Poko to tout to ko faka izanga. Maître lelo c'est moi. Maître. So tu ba maître le mabe ba ebi. Ba maître bo fondom. Hein? Ba maître ki mbaro ba ebi ke no to ko faka to c'est moi. Maître, alobi na yebisa yo so kazu yo akoboma yo akobuka yo. Maître Jonel. C'est là. Omoni petit moni ngani na boyko. Tala, so otuni otuni Sims, exotique Sims, biso na Lyon wana. Ayebi qui est maître à l'élo. Otuni Richard Lukau, chef d'entreprise abi non, qui est maître à l'élo. Nous sommes préparés au combat, non le combat qui est danger. Richard Lukau, chef d'entreprise, on va préparer na massa ma débarquer. Alobi na yebisa yo so kazu akoboma yo côté monga na yebi niveau na yo maître ngamona omilela na otaka niveau to lela. Puis nga na yebi niveau no pourquoi tu ko mtukangaka. Donc quoi ça quoi? Na yebi quoi tu ko mtukangaka mais na se tourner alobi pardon. Mais son moi papa Samba. Moi papa Samba. Oh congolais à Brazzaville. Albi mutako kufa. On a fait benga. On solo ndongo na tuko. Fona benga limero yimo président papa Sassou Nguesso. Ochombe. Pour atinda cercle pour kunda mona tata wana ya mobimba. Ngone so na kunda pecho Jonel ya maître Jonel na carton. Jonel. Abina bisa yo yebisa maître ndo ba maître alelo ngai maître Jonel alobi soki nazo kuto di bumuni wana mona ngo te po eza mupepe. Ala niveau di bumuni mona ngo te eza mupepe soka tcho ka sokelo nyako tcho atanga komo mona bosani. Et pour nous qui dans le niveau. Immeuble. Maître Bomi. Abini bumuna eza mupepe ko tcho sokelo nya to tanga komo na kuna bosani komo ngo. Victor ka ki kombe lo mazo ba ko chae. Na mona kuta c'est pour kombo le leki makai. Yebisa papa Samba. Ça peut ça perd en respect. Mais moi on a manqué là.
Yebisa papa Samba que so beaucoup na père wana parce que non à son bas derrière c'est que pour bon moment na makofi. Na ko buke mi kembe na pa. Na buke yena wana na buke mi kembe ke. Boko. Pa. Koto bela lo. Pa. Maître, comment ça va foufou sous boina mutu boendeni? Non ba fou boina fou ta poudre. Moi na azu semaine de temps azu bac. On bien la bac Janelle Fay. Azu bac. Les gars la school Fay. Félicitations. Oui. On fait que maître ça va malgré que maître l'autre pas à côté des parents. Je dois mettre l'autre, n'a pas parents. Mais petit homme ton côté la carrière nga. On va bien mettre voilà, mettre je na côté carrière nga mon papa Samba. Il ça papa Samba, papa Samba, son master kay. Ba 13 ans là. Na fleur. Nga mon câble mon frère on fait les bonnes dans mobile moi. Mais quand on peut se mettre façon pe na mon lié, mais ko le na renforcer ba entraîner pour oko koya. Victoria Toké, oko koya mettre bandité. C'est là, c'est là. On se coupe ça. On coupe ça. On a big show. On a beto chimata ka suko ya. Wo mo na yo chubi no chimata. Pa! Ko ka mettre la beti o chimata. Mettre la beti no chimata. Bino chimata. Pa! Pa! Beti. Adversaire? Maître Jonel. Viens la maître. Le tika o kutia lelo kutia mama olobela ngo TV. Tika mabeze na nazo mabeze mabeze. Je prends bien. Abi tika na boye na so mabeze o ya bi. Pas lukoti. Nana ko. Peut-être que mettre lelo luka. Mettre lelo? Bien. On aime ce micro renforcé. Ce micro faut renforcer l'entraînement pour au combat adversaire. Mettre oh et l'autre côté. Tout ça on est maso pour dans la zone. Yo. Mettre la raille, mettre journée. Yo. Moi yo. Maître. Comment on a eu meilleur pour amiter? Pour caper, pour micro et au batelo libaya. Mettre le lazo lukayo. Mettre le Vieux, nest yo mettre mon micro azo kata micro azo coiffer, ba benge mettre lelo. Azo lukayo. A comité na niveau na ke sa papa na bino bien ça. Mettre keba. Les entraînements tala biso, tala moya bwe. Entraînement là. Mettre mon nanya utu. Aïté o mabele nanga. Aïté ngana kuafaka ngana petaka. Aïté ko fa ba kototo. Ngana kuafaka petit nanga yo bosani.
Na yebi siko nga pe na se tourner à prendre ngake azo luka yo so kazu yo donc aïe sanga connaître papa Samba a commencé à certain pour ndenge ba kokundela yo akomiti na niveau azo senga autorisation pa ya Denis Sassou Nguesso pour état de Brazzaville donc pas bino boza ba Brazzaville loi atinda ba pour ba enterrer yo tala ngam to botama mutobetanga botama mutobetanga botama lobana ba maître na yo so bosala lisanga na kozwana yo na ba maître na bino na petit bino petit na ngai ana makambo na kipengo te nga na beta trop na lemba na koma kaseta ou petit yo na soara il faut tout le monde maître soara il faut makambo wana kuto te makambo maître yo faut travailler fort pour oza na bituma muni wana njokoti maître yo moni maître lelo donc nzambe nanga maître o comprendre na comprendre na komati kasi yango nazo komisa yo maître lelo oyo azokata bakoto tout aza maître so moni aloko njoko on a plus que nzokozela akozala wati maître akoka na nyonso mikolo bazobanga ye kwanti kwa ye mtazo coiffer yango tininga na yebisa yo bongama tala niveau tininga ke pesa message papa Samba maître jonenga na banga tozanga yo tala umoni naloba ebeleti oyebi yoza petit nanga yoza mwana nazobokola naloba ebeleti soki ya koka aya ngana d'abord kanda pente kande zo matanga aza wapi notre kutane notre mona baba la likolo boy notre kutane côté leader ya likolo wana notre kutane wana petit ngam maître petit azab maintenant maître to uti ko kutane na liboso kuna likolo côté leader la to uti ko kutane wana yanga ibisina na biso tino mwana na otambo aboy na ebaki na yo kutu apo apene tika no entraîner naka sko asala wapi ngana mona na lia ya soko lingo zoye omonika terreau za côté leader wana ye entraîner wana voilà soko komika wana ba problème ya temen omonga so beti eloko nyonso zo luka bana nga na opesa yo nga akena nga men c'est pas ça nga maître Jonet zato yena beti ka donc yo pourquoi déjà ça la prête parce que il faut tokenda ata château rouge to bayata mamoko talaka petit sokola wana sokola plan wana nga mais ka sangwa wana nzoko maître oh petit nga ça la tranquille yo papa boni mama papa Samba nzambe ka sali to kuta oy mwana te o mwana copine nga elle bouye na bouye te ma bima ki nga tikela nga mwana na oke kwa compagnie na ke utika nzambe pe ka sali ngolo to kuta na yo papa papa na nga nzambe yesu na ngai mota kopi na famille papa tika tuna nga nini na uta di kokuta na ba maître lelo maître mo azo coiffer mikolo so abenge maître lelo azo luka mwana na yo Jonel man oyanga Jojo maître Jonel azo luka ye papa nzambe kaka za bolingo asali kingano to kuta na boy papa bongisa da cercueil mama cercueil siko nana ko cercueil na yebite tuna Victoria tozalaki na Victoria akufi uto aloba azo luka mwana no soka zwe akobuka ye akoboma ye na yebiso préparer déjà cercueil po mutazo kufa man oyanga Jojo maître wana akobeta ye ye mutazo coiffer mikolo azo kata azo boma maître lelo azo luka mwana no maître Jonel papa nzambe kama talinga to kutana yo tozalaki na Victoria tinanga zo expliquer ngai Victoria c'est vrai oui omoni na yebiti na moni oza kuya kugan papa Samba fona yebisa yo lobanga nani ndenge ya bien na comprendre parce que biso na âge oya biso mato il faut que yoka moi à l'approche quoi donc lobanga ndenge ya bien na yoka yo papa to kutana na maître lelo babengaka maître ya lelo maître azo coiffer mikolo koto nyonso alobi soki akutani na mwana na yo maître Jonel akobuka ye akoboma ye donc na biso o préparer déjà cercueil ndenge okolelela ye mama tika mama oyebi yebisa maître wana yebisa maître wana omoni ngai na âge oya ngai na âge oya ngai na bundi omoni combat oya ya Ali Forman
ngai bongo ya ba aline mettre lelo mais moi nanga azana ba kamuna parce que ant oya biso wana omoni combat oyo ali formani wa bundaki wana ba kamuna wana ngai moto sala ki bongo hein moi nanga na zala kasir na ye moi nanga je ne niveau na moni mettre na na banga moi nanga atana moko somo papa préparer kaka po niveau na moi na yegite moto ko bola moi nanga na yebite omoni na dokende ko tika moi na elbri na tika ye donc na ke makambo yebi sa mettre wana moi oyanga papa samba lobi moi oyanga na zala kasir na ye c'est bon on a un message mais le on va connaître papa ba beti so ngana taka vivant Victoria tokei yebi moto za ko lobati George oyanga yi moto ko bete ya zata mais t'es dit. Mais peut-être c'est là ça reste une rencontre. On se dit mais oui t'es dit un travail à trois chaque jour là. Oh ouais. Voilà tu l'as bon moi on a. Il a t'es dit quoi? Je vais te payer colia 50 ans tiens. Ciao comme moi, tu peux être japonais t'es dit. Kwa sa kwa yaki kwa sai oya mama bokoko ti matali na feza ti azali ka twa tu misanga ba tu ba kumisa mettre lelo chaki ba au contre mettre t'aider à contre mettre a mettre cd ba ebi force moto a mettre nchuki ba ebi utakwea kwea lelo ngofa kwea fa kwea ki obanga luti fa kwea ngambe sa so baba ebi ke no force na ngai ba moli mabasa ba ebi na ebi sio lelo ngana yo mutakwea sa kwea ki lelo oki stela bossa na mutakwea sa kwea ki lelo stela wana tedi wana tedi parce que vous allez que moi moko ya mobali na bota soki na kanisi pauvre mama akenda uza mwana moko na bota donc tubana donc ngana ningi lelo beta mwana mobali wana parce que kusala nga pezi papa na yo azali awa ngai match ya ali formal ngamu na sala match wana oyebi no alobaka na yo lero konaka match ya ali formal donc ningi lelo beta nga mwana mobali wana normal alobaki ko yana erni mwana biloko tuna Papa Samba. Maman. Yesu. Mama ki songe ko bomanga nzambe papa Samba. Maman. Mama. Wapi ye? Nzambe na ngai. Akimi. Na komite. Akimi. To tuko kutane kuna. Nzambe na ngai Yesu. Maman. Nikole moni passe maman. Lelo bomanga maître Jonel. Lelo zoya akominate. Akomite ngana vandi awana kanisi komaki déjà et puis voilà. Moi ngana za rasir na ye Jojo, fais-moi plaisir Beta ye penda biloko parce que Beta. Yoana. Meta lelo. T'es Petit espace. Jojo, fais-moi. Meta lelo. Moi, petit espace. Na yo kasango, maître Jonel. Mutu kola nganda boye. Maître Jonel. Petit espace. Papa Samba, yo na betio. Yo na yo. Maman Julia Bouya, maman excellence, maman Julia Bouya, na le mangam. Papa to bang papa. Maman tu ayebi. Papa to bang papa. Leki oya yo papa Leki na yo papa. To bang sa. Mwan oya ngai. Mabele na nga. Leki na yo. Maman Julia Bouya, maman excellence la braza. Ayebi. Biso sala sentir na ita mayawa. Papa leki na yo papa. Mwan oya ngaka mok na zana ya mbali papa. Leki na yo obeti na nga mwan papa.
Yo. C'est là, d'accord, c'est là, d'accord. Papa, non, papa, non, c'est là. On a t'édité. Viens t'éditer. Bon, vous travaillez quoi t'éditer? Oh, maître Jonel vient. Et puis ça qui faut renforcer l'entraînement. Non. Yo. Maître Jonel. Yo. Papa, yo na beti yo. Maître